Bonga la News ni magazini ile inatukaburaka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku. Omonika aloe vera ya moyo. Aloe vera. Aloe vera mama esala esunga nini esala nini? Aloe vera ilonga batashi, ilonga bamela yango pour la tension, estomac, hémorroïde, infection. Eza pour la infection lisusu. Il est pour la infection lisusu. Il y a malade belé, na ba estomac nyoso. Infection pour na oyiba infection sala nini? Faut ko melango. Faut ko melango ne chibiso ba la basi o tango na watu baki yango. Baki yango. Obaka on a quantité nini oyo obaka? On a 500. Ko tango na watu baki yango. L'acception on est moto cha. Yango na opasola. Bato abela malade ya sucre akomela ngo banda 1 mois abela malade ya sucre amela ngo tongo midi koko bon la sucre le sabango libu batama ya sucre le sabango yango na libu poko mela ngo nde bon azmegas poko mela ngo usansa na miel poison bato abela batela bango poison wana totokisa yango na banzete nango olandi na poison osala nini totokisa yango na banzete nango na poison yango ozwaka aloe natokisa yango na banzete nango na bato bamela babela oyo batela poison sikoyo asangisango na miel ebana kosangisa ye banda kosangisa ye oyo poison so amela yango abana kosanza yango bato o ba infection soki amela ba infection ekomisa biloko na nzoto me akobanga te ekosunga ye ekomisa biloko na nzoto nyonso te so ekuti na maladi ti osaka baefe so ekuti na maladi saka baefe me akobanga te akosalela yango ekosunga ye amoso omona neti bamambona ntelaka koza na nini na ngilengi ekuta ye na sika elekisi libunga bangi me abanga na epamba osala bongo wana azali na poison alaki na maladi ya sucre maladi ya sucre yango etetaka mpe sucre etela sucre etela sucre na nzoto bongo bato estomac fokomela yango ngape sumanga na examen na tension fokomela yango sumanga mpe na tension ele nango jeteke na osala mpona ke bokosanga mbongo nde yango nde makambo esalaka po esaswanga mpe ça va bino mo bomoni ndenge kaka mama aexplike biso ke non aloe vera eza traitement moko makasi ya traitement moko monene ya chemin ndinga banini non ya traitement moko monene aloe vera bana poto banini ke non mwana popia mokolo ye moko oyo asimi masolo ya États-Unis brain na iboko aloe vera yango oyo na système mpena ya kine soki otie yango so ozalaki na poison omeli yango omona mpendaki nango sava eza danger eya danger aloe vera so ozalaki na poison batokisa wana banzete nango batie miel nyonso tu ekebima bango baza na poison bomeka bokomona nimero na biso ya contact yango wana oyo boza na mposa kobenga oyo mpe boza na mposa kosoutenir émission oyo elukilaka bino barecherche ya danger lingala news bobenga mwa limero na biso ya Airtel Money wana oyo etouche atsa mwa eloko po epesaka biso mpe tomekaka kotambola po tolukila bino badanger ya danger mpe bomona babiloko ya bien mama bato bazolanda biso awa mwa conseil mpona aloe vera mpona aloe vera nde eza boye mpona aloe vera nde eza boye bato babelaka bamela yango neti estomac fo komela yango neti maladi ya sucre fo komela yango mpo na sucre na nzoto bato batiela poison fo komela yango totokisa yango na banzete nango totokisa yango banzete nango mpona
mpona bato ya poison totokisa yango na banzete nango mais na totokisa yango banzete nango ndeni totokisa yango bidon ya 5 litres totokisa yango 50 bidon ya 50 oyo bato oyo baza na sucre bakosala ndenge nini mpona bato baza na sucre akozongo kanda eza boye alongoye basembe ndeza mobima boye alongoye basembe azwi yango akati yango mike atie na litrage atie mai alaisa yango na ntongo bamimela ntongo midi po akomela yango ismen na ismen wana azokende pa docteur alanda sika aotabeleka sika ismen akepa docteur alanda sika po elina sika nzo alosi elina sika nzo akata yango mike omeli na ntongo so sikre eza makasi omela ntongo midi po so sikre eza makasi omela 2 fois par jour bon mpona bato ba asthme omela sikoyo gene mais namoni mpe ndenge ezokosilisa aloe vera ekosilisa mpe oyo babengi malade ya komera wana eza lokola maladi oyo eza maladi ya molili toyebi yango pete toyebi yango te eza maladi ya molili eza mpona bango mpona poto eza mpona bango na poto eza maladi ya molili eza maladi ya molili oyo toyebi yango pete na mpe tomona yango pete mama sikoyo maladi tipe nini oyo aloe vera ebikisaka à part ma maladie on sort une maladie na hernie na nini hernie na nini na hernie pe bikisaka neti bato babela maladi ya sida tikolo bawo na sida belle sous bato oyo baso babela maladi ya sida balambela bango mais so oza na sida on voit bakisa mindele balambelaka bango yango po bazala nzoto makasi bakolamba balongaka basembi na kolambana balambaka batiaka mungwa te batiaka mafuta te po azolia nyonso na poso nango na poso nyonso atanga mpe nalia yango poe na poso nango nyonso mpona makolo makolo pasi ndenge atambola mpona badouleur eza lokola vit antidouleur makolo pasi ozopakola ngo na makolo pasi mpona badouleur ça va ndenge bino moko bomoni bana Londres bana mikili bana États-Unis place ya brenda liboko azali basi masolo nyonso ya state balobi ke aloe vera yango ezotraite danger aloe vera ezotraite danger ndenge na babengi na bino kaka ke Lingala News eza chaîne na bino oyo elakisaka bino makambo ya danger lelo oyo elakisaka bino makambo ya danger numéro na biso ya Allemagne eza wana na se wana ocontribue mpo to voyagera lisusu tolakisa bino makambo ya danger oyo eza na RDC ezali version ya Afrique ezali place nzambe atika biloko nyonso na kati ya Afrique RDC eza na biloko nyonso toza na biloko nyonso awa bino na nzela ya Lingala News tokolakisa bino bokolanda mpe bokomona kitoko mwasi abotaka te mobali abotaka te akomela yango 1 mois ti 3 mois po eskolaka barin aobota eza mobali abotaka te eza wana ata mibali obala faiblesse na ndako fo amela yango ekozongise makasi ya solo eza ya solo nakobanga nzambe naza eloko nakokosa te mpo ngai nganga kokosa te naza moto yango na kiti ya eglise nayoka liloba nzambe nakokosela omo te mpo ke bokoselanga mbongo nakokosela omo te est-ce que na faiblesse sexuelle bena avéré nakobanga nzambe nakokosela omo te nakokosela omo te nazoba kokosela mbongo bandela no aloe vera nde eza wana mobali oyo abotaka te mwasi oyo abotaka te akomela yango 1 mois ti 3 mois esikolaka barin eza ya basi eza ya mibali mobali oyo baza na faiblesse fo amela yango nga nakenda epa indien moto alaisanga biloko abi omoni mibali oyo baza na faiblesse oyo batelemaka te wana akozwa yango mai oyo azomasanga sexe na ye ya mibali indien moto alaisanga mpo asomba yango esi nayeba yango mais ere abengi asombi nde ayebisinga ke
azomansango na sesi na eba mibale ina ofongo yango ngamelaka na ngango kipaka nango te o te ona chango te osina chango ekomisa yango ozwi kaka mayo nde eza boye ozwi mwa likasa na ata likasa mango osali molongosi mpona miso osali molongosi tangisi na miso olongisi banyama